nanga joka ka bengela etendele. Est-ce que yo moni kiti moko munene o kilo neko ka? Mutu musuza ko kina eko ya matala na kotele makaka. Akoza na volonté ko ya sko kiti dini o botela ke po aya ko fan. C'est ça le problème. Parce que ba tourner qui ba faire na biso ba joka po aya place. Faut pas mongisa le pe kiti place à fan là. Na éviter peut-être ceux qui y a joka été to comprendre que kiti o kokana kilo ne peut-être mon anité mais tout le monde pas ta délégation est victime ni ya jet set ni ya ya bon que c'est moi et belé ça pour balia raté fallait être et bon confia ya ko beta matolo akabela ka fallait attendre muté confia ça ni na makambo na tout makambo susi confia ya pa PDG ça rendez-vous ça nini ya solo za ki ça numéro de téléphone oui ba no sabo habite boko tiseka kali akaka na confie mutu no pa ete bana mise belea okosunga ye na façon nyonso kufi pe boye na ete to mona matanga la dilu ya tolelango awo katafaki kutu ya kochaka ka awa mutu mnete la dilu ya soutenir ba musicien bandi katafaki to luka mbongo ya ko louer to tsaka to za na ngote yo ata musicien moko ayate kotiana to bazate ngana kendana mama filo kotika mbongo na matanga kester tokepesa mama kester nake na chaîne ya honorable Zakaria Babaso ya minga tolekisi manche jour yango pena pe déjà pakola mbongo ebele soko oyebisanga honorable Zakaria azate nandimi te foto fuye nano akozanga te akozanga donc bravo à Jibem Piana vraiment et papa chéri faut ko metela ke maboko c'est l'arrivée de Jibem Piana papa chéri Jibem Piana parmi nous papa chéri Jibem Piana qui l'encadrait, qui le soutenait personnellement. Nous avons cité vraiment Kena, Dose, le seul congolais aux yeux bleus. Nani ba ministère mususu ba yete na moni présence ya président Sénat ba présence ya ba na moni ba présence ya ba général belé ba ministre belé ba taminene belé o ba l'équipe même ba musicien na si ba bisinga pe mama tchala mwana zana boye ali awe koleka biso nyonso ba bisinga zape wana donc malgré ye moi retard mama tchala mwana donc ya moi retard mais yende pena soki nzoku ya liaki nzoku biso to liaki pena bangulu donc ndenga yepe boye salika bien pour nga so pas fort donc c'est ça et moi so pas fort alors toyo kapé famille ne basé belé à 36 basé belé bana baleke belé est-ce que organisation bolingo kozala pour le roi bazo kunda lelo to moni nan bazana moi maîtrise est-ce qu'après ko kunda makamba mabe kozala te vraiment bon makamba mabe kozala te na sens que au moni papa na biso akufi atiki ba million donc bana ba zala bien parce que yemoko a stabiliser déjà makambu nyonso tout que soki nazate bana ba ko s'organiser boy le ba peut-être bana ba respecter sur ba principe te wana za na mona nga muta boyete na vie nga na mona mutu ya boyete mutu akoza kiti na teli boso lupango atala bano bazonga classe avant na ba uniforme bozongi aéroport ba bengani biso pona minerval asopesa mbongo boko futa 5 ya école Cardozo Mwamba na zo biso na mona mutabo papa mutu azokabela mbongo apesi dollar awa apesi fa congolais awa apesi mbongo lisusu pesa ba soda na nga sana tokabeli bango po bakalaka yo te soko ye na porte est-ce que ata sango akozwa likanisi ya bongo vraiment na mutu na ya ta sango Omoni Bacho refité. Bacho refité c'est un aventurier. Donc ndana e na ndako ya PDG Cardozo azobela te to yana normal boy. Kokota to okota ba kotiso pacha simbi mbanga. PDG atunendi PDG mashwa nange bukani. Poke ndo hôpital esenga nini? Oh ata $5,000 PDG apese $6,000 akei. To lekisi ba moi to yesu jour mususu. Bacho refi asimbi likolo. Genou.
PDG Chevier Longwe. Monsieur, elle que la raconte bino boé matanga boé. Pas tu as un film où tu as posé na bambange bukani ba Chevier Longwe. Pas tu as un matanga te. Na vie photos à la reconnaissance. Aïe 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 aïe. Ekoyine mabe le 14 août 2021 awa chez Djonga Den à Paris pour mo bangé na concert avec le grand artiste musicien Yenani Redi Amisi Bailo Kanto Bakisela Kaye les bijoutiers de la musique congolaise et africaine ako sepeli sabino na banzambo ya kitoko depuis vive la musique titango la casa de Kanto bokozo ba rumba ba mélodie pe binomo boyebi yena voix asaka na kate yenda za kotangisa chant ti lelo moko te akokani na ye boya koyoka la bonne musique awa chez Djonga De oyo ezwami na 12e rue puis Dixme 94 310 Orly ye moko Bailo Kanto akozala wana akosepelisa bino boza koyoka musique boza kolia boza komele pe boza kopina na ndenge ya 2 fois te Bailo Kanto a expliqué biso. Bonjour, c'est Redi Amissi, je vous invite le 14 août chez Djonga 2 à Orly. Venez savourer de la bonne musique, surtout les fanatiques de la bonne musique, n'hésitez pas. De 23h jusqu'à l'aube. Oyoki, omoni, ondimi, kozangate, kolinga kutu te, babetololi solo pour le 14 août 2021 et kozala somo awa chez Djonga 2 na Paris. C'est naturel. Non, c'est trop fort. Mesdames et messieurs, Mathieu Bonche en direct de l'obsèque de notre papa Cardozo Mwambawa Kenya. Mathieu Bonche face à Ken Piana. On va parler par rapport à l'organisation et pourquoi pas par rapport à l'ingratitude où va traiter les musiciens, les joueurs, les journalistes. Merci déjà à mon manager privé Yu Kabouikou depuis Paris parce qu'on est déjà en direct sur Elenga Congo Télévision. Merci à Hervé Ndonga, Frenchilois à côté à la Bisso. Hervé Ndonga, respect à vous. Merci à Marlène Miguel, Bambote Belé, Esco côté à la Bisso. Et pourquoi pas topé ça. Merci à Francis Cavalda. Depuis les États-Unis, Francis Cavalda, respect à vous. Alain Sokoto, respect à vous. Toro le Larara, Père Nabiso, Cardozo Mwamba, et puis Narosuksana, Yvette Melo, depuis Italie, grande dame, Yvette Melo, depuis Italie, Yukaboui Kouebi va faire bien. Ken Piananaebi, courage. Ouais, merci Mathieu Bosch. Toloba qui trop, bah, monsieur Bengra, mais tout le monde présente à Papa Chéri, enfin. Oui, en tout cas, ça va bien, comment on a Papa Chéri, parce que l'objet a bétagi na résidence, a bétagi pena, boutou mobimba vide concert na résidence na Tongo, mais Papa Chéri s'est déplacé. Aïe pena donc il a dit que amour ezali amour ezali entre Papa Chéri na ndekonaye PDG Cardozo Mwamba donc bazali na amour moko vrai. Amour vrai, mais les lots battent belé baloba amour couleur marana mo ité mais au moins quand même bolingo na reconnaissance au na ebisio Papa Chéri azoya boye na yo kika azoba oyo moi moko grave wana Papa Chéri oyo moi moko na vi ba vieux pena ba mesana na ba place à Malilia da moyo to mona ya mwa muke boye mais faut mona Papa Chéri oyo moi moko na yebisio moi ya grave donc tala kofanda place moko na bateau bafandaka na bourgeoisie moi différence toyebaka bango na différence kana bamoyi ata ya mike boye so otala poso ya Papa Chéri na confondre neti ya mwana Cardozo Mwamba mukulu osa comprendre. Donc, Mukulu, ana posoma boy pena ya bana pena ya PDG Cardozo. Alaxi ki mutema malamu. Alaxi ki mutema non, eza kutu ki mutema malamu te PDG azaki butuna e. Batu bakoka musabiso eza neti délégation wenge musique maison mais ndenge aw. Basakara de kuta to moni bango aw. Ya bango neto koka ma parce que yo yebi kaka. Batu ba imaginer te que maison mais rekoya mais to moni basankara baye et ça libiso bien.
Voilà, merci beaucoup. Mais les locaux qui en a dit que viennent à biso Samkunko, on la biso les nécessaires. Na la joie Amado Pichuna, femme très forte. Samkunko angonga na ebiete na mona na ba komba ba aventure. Ah tole la PDG Cardozo mama. Samkunko Rolanda Martin Engité. Olandi Martin Engité. Solola. Nga na ale la PDG Cardozo Mwamba faut tangela nga ba kombo ya bato minene ba Samkunko wana batapa pamba ta. Kamkunko c'est un garçon très responsable. Non, ananda koute. Mais tomoni nanité. Tomoni pas tu réfuté. Pas tu réfuté c'est un aventurier. Tokenda na e nanda ko ya PDG Cardozo Mwamba azobela te to yana normal boy. Kokota to okota ba kotiso pas tu asimbi mbanga. PDG atunyandi PDG mashwa nange bukani poke ndo hôpital esenga nini o ata $5,000 PDG apese $6,000 akei tolekisi bamwa toyesu jour mosusu bacho refi asimbi likolo genou PDG chevie longwe na bisio elekelanga kutu bino boye matanga boye bacho refi mutu o akosana bambange ebukani bachevie longwe bacho aye matanga te na vie photo zalaka reconnaissant bacho refi bacho mutasimba mashwa boye da akoka te azo na ojoka olobi vena ojoka kadengero moni Joka ete. Bon, peut-être kiti oh ya koko fanda peut-être na matanga nde kiti yango ezomona na te peut-être. Comprendre tolobi. Otuni nani? Na bi Joka kabengele le bidozer. Bon, na ebité peut-être soki ya Joka yete to comprendre que kiti oh kokana kilo ne peut-être monani te. Mais to moni pas ta délégation est victime te ni ya jet set ni ya ya bon que c'est moi et belé ça pour balia raté. Fallait être. Et bon Kofia ya beta matolo akabela ka fallait atanda mbote. Kofia sali na makambo. Na tunyo makambo susi. Kofia ya pas PDG ça rendez-vous ça nini. Ya solo zaki wana. Ça numéro de téléphone. Oui. Ba no sabe habite boko tiseka kalia kaka. Mais Kofi mutu no pa été. Mutu la biso nyoso parce qu'il y a double kick mais tozolo be la reconnaissance ko la na martete Samkunko za muto et d'Arabiso. Bon, nga loko salinga bien. Même ba musicien mususu ba été na moni présence ya président Sénat, ba présence ya ba Zoé Kabila, na moni ba présence ya ba général belé, ba ministre belé, ba taminene belé, oh ba l'équipe voit même ba musicien. Parce que na zongi so siko na tout droit. Na moni présence ya ba ministre belé, ba PDG belé. Oh bah l'équipe voit même ba musicien ba été parce que yo tout na Joka ka bengela été ndeli. Est-ce que yo moni kiti moko munene oh kilone ko ka. Mutu mususa ko kina eko ya matala na côté le makaka. À cause de la volonté ko ya ko kiti nini ko botela ke po aya ko fan. C'est ça le problème. On ça pas parce que ba tourner tu ba faire na biso ba Joka po aya place. Faut pas manquer le pe kiti place à fan là. Et ça la rappelle moi bien. Honorable Zakari Baba Somoni. Bon, honorable Zakari Baba na moine tia na mwa kati kuna. Ya zanga te. Parce que yepe na mutu allemand wa vie. Na monde de presse collègue honorable Zakari Baba côté na tolo bazate. Ngana kendana mama filo kotika mbongo na matanga kester. Tokepesa mama kester. Na kena chaîne ya honorable Zakari Baba ya minga to lekisi manche. Jo ango pena PDG pakola mbongo ebele. Soko yebisanga honorable Zakari azate nandimite. Photo fouiller nan. Arozanga te. Arozanga. Donc bravo à Jibem Piana vraiment. Eh papa chéri faut betela ke maboko. Faut betela ke maboko. Yana mise bele okosunga ye na façon nyonso kufi pe boye na ete. Tomona matanga la dilu ya tolelango awo. Katafaki kutu ya kochaka ka awa mutu mnete la dilu ya soutenir ba musicien. Bambi katafaki to luka mbongo ya ko louer to tia to za na ngote yo ebi. Ata musicien moko ayate. Na ngana lobaka na senga na organisation eleki awa parce que tout le monde est là au monter mutu akendo tela commentaire kuna eleka ki bien te. Eleki très bien. Très bien. Yo moko répéter sur le lobi.
Très bien. Ok, merci. Organisation parce que ala dilu ya bino bolobaka to o seke ekoki ete veste basombelaki ekoki ete bakenda changer ba biloko mais awa omona nyonso tout normal. On se comprend. Donc c'est ça. Mais merci beaucoup mesdames et messieurs, on est toujours en direct sur Elenga Congo Télévision. Respect à Yuyu Kabwiku à Rotala Bisso depuis Paris, Alain Sokoto. Merci beaucoup à Kingston Sono les boss depuis Lyon, Alfred Adi Misaka et pourquoi pas le président Fanny Massaro. Il faut que tu bosses à rater. On dit Moutema Malamu, PDG Cardozo Zala Inangu. Potozo Moutabo na Congo, et c'est après 30 ans. Je l'ai expliqué. Même il sango mon côté à se comporter, tu PDG Cardozo. Même il pasteur mon côté à se comporter, tu PDG. Papa, namona nanga Moutabo été, na vie nanga namona Moutou ya boité. Mutu akoza kiti na teli boso lupango atala bano bazonga classe avant na ba uniforme bozongi aéroport babengani biso pona minerval asopesa mbongo boko futa 5 ya école Cardozo Mwamba na zo biso na mona mutabo papa mutu azoka belanga mbongo apesi dollar awa apesi fa congolais awa apesi mbongo lisusu pesa ba soda na ngasa ne tokabeli bango po bakalaka yo te soko ye na porte est-ce que ata sango akozo likanisi ya bongo vraiment na mutu na ya ta sango wate ya rapso na messe. Nous invitons l'artiste Asa mbongo abiso pesa bagarde. Vous comprenez? Donc voilà mesdames et messieurs, là c'est Jibem Piana, donc Jean Bedel Tuktuka. Donc Jibem Piana. C'est l'arrivée de Jibem Piana, Papa Chéri, Jibem Piana parmi nous. Papa Chéri, Jibem Piana. C'est lui qui l'encadrait, qui le soutenait personnellement. Nous avons cité Maman Kena, Dozo, le seul Congolais aux yeux bleus. Papa Chéri, Jibem Piana. Jibem Piana, Papa Chéri. Voilà, mesdames et messieurs, on continue toujours. Toza awana hôpital du cinquantenaire. J'espère que bomoni ba image ndeba Sankara balobi, batwende na ndenge balobi awa. Toza pena Ken Piana, to banda kine banda koreaki, ti lelo le 3 août corps ezobima awa. Ken Piana moi message, na moni lelo on dirait mawelongwe, oyo poliambongo tro ya Cardozo Mwamba. Nde Sankara de kuta utoloba. Ouais, nga liambongo tro ya PDG Cardozo Mwamba. Nga wanga nango te nga neti ba hypocrite te oyo bazoluka basala neti ba se camoufler nga na wanga na ndeni na liambongo ya PDG trop donc tio moni naza awa ti sikoyo tolalaki na ona résidence Papa Chéri abete concert lobby to fazaki pena na BCBG mobimba lobby ebete concert na résidence to yepe lelo awa donc nga comme il va kunda lelo ndé peut-être tozongela ba activité mususu mais to partager ma toujours na famille. Sankara de kuta biwe ranson na Guinée aye ko présenter wenge musique maison mère toloba pe pona ba artiste musicien o bazana Kinshasa o pe ba liambongo ya Cardozo Mwamba to monde pe présence na bango te yo oyebi bango vraiment bien. Ouais nga sepeli na moni présence ya Manda Chante azawana en tout cas nasi bayebi singa pe mama tchala mwana zana po ye aliawe koleka biso nyonso bayebi singa za pe wana donc malgré ye moi retard mama tchala mwana donc ya ye moi retard mais yende pena soki nzoku ya liaki nzoku biso to liaki pena bangulu donc ndenga ye pe bo esalika bien po linga so pas fort donc c'est ça et moi so pas fort alors toyo kapé famille ne basé belé à 36 basé belé bana baleke belé est-ce que organisation bolingo kozala pour le roi bazo kunda lelo to moni nanu bazana moi maîtrise est-ce qu'après ko kunda makamba mabe kozala te vraiment bon makamba mabe ezala te na sens que au moni papa na biso akufi atiki ba millions donc bana bazala bien parce que ye moko a stabiliser déjà makambu nyonso tout que soki nazate bana bako s'organiser boy le ba peut-être bana ba respecter sur ba principe te wana eza makambu na bango to yebite mais je pense ndenge makambu ekende atangisa bana na ye azana bana bazo bate bana ne baza mayele
bakofanda même morale même idéologie bakoyokisa papa na bango sonité. Je pense baza bien bana ne baza bana moko calme bana wa ba désordre te makambo ezala toujours bien. Makambo ezala bien Mathieu bakisa na moi lombangu po tomoni déjà moi na ya Cardozo Mwamba azopesa déjà témoignage pour bakende après général Kanyama pour bakende kokunda. Voilà, merci beaucoup Martin Engi. Na sepene na moni Ken Piana parce que Ken Piana là parmi les journalistes balia mbongo, il y a PDG Cardozo Mwamba. Donc boyezala bien. Mais malgré belé pe ba été donc na vie bato ba pesa rabiso totika kozala bengra, totika kozala ba irreconnaissant, les lois Koufi. Martin, c'est la nakati Mathieu Bochte. Ele kelanga bino lengia Congo bozawa. Mende kona biso pacho refi azate. Pacho penato kendana e pa PDG Pacho to kendana e pa PDG Cardozo Mwamba to ye bien to bela te loko te to bela te to kota boye Pacho aksimi mouchoir PDG mouchoir e bukani PDG tuniesko probablement hôpital mbango esenga combien PDG kuna ba senga ka $5,000 PDG azu $6,000 a pesier Pacho azana ma Pacho depuis matin et bandi Pacho azo yate jour mususu to kenda lisusu après ba mois Pacho refi to komika to kotaka lupango boy o chevier longwe Pacho koma boite akende na biso tala batu mususu baza ba grand na vie mais tam sozobela pe Kenpia asakobela nini abela neti nini parce que nga akutaki lobby na oleka na mona ki amela gene na bandal sozobela nini Pacho refi mais bino kutu boza batu kutu bokosala osanfu ndakolo ba Pacho te Pacho ale mbongo ya vie trop surtout Pacho azaki na tiluba moko soki abeti vie ki atan linu na ngusu moko azo déranger il faut balongola. Merci donc bakende tozo ba témoignage Mathieu Bonche Pacho asombi sa vie monteur ya Jeep ata 5 fois monteur euto beta kanona ba c'est que langa na mona ba Mathieu na mona yondengo za bohe c'est que langa fort c'est que bino boza batu soki ngata na mbongo na bon non yebi honorable Zakari Bababaso après matanga kabela bino mbongo Martin tout le honorable dans la carte pas on ba témoignage comme ça tozo maramsa ça va pas ele kelanga forme tuneti Pacho refi Pacho to mema yo ya ko mema obibo memanga Pacho tomoni présence ya autorité belé même Zoé Kabila tomoni présence na awa ba tchachumbala ba tonde na ndenge mais oui PDG azala solaka na petit peuple te azala mutu ya batu nyonso tout le monde eza ko na bilo musu bino il faut besoin de micro na bino bo poser chaque autorité relation na bino ezalaki ndenge nini o relation ezalaki ndenge bakopesa ba témoignage ya kolia mbongo kaka ndenge nga nazopesa mbongo asuka o pena ya makasi ozo pa Cardozo ezala combien mais wana basitaka monte te famille amso baolo bazongisa obite atoa présence sa famille. Merci gloire bazwa ba témoignage pour na bana ya Cardozo Mwamba okolo bate pour famille ko kanda babi mbongo ekozonga ta 50%. Merci tozo ba témoignage.